Basoda ya FARDC babomi basimba minduki ya mai motoba ya komanda Baraka na mboka Kitakandi pene na Butembo elobi mokambi ya Operation Sokola 1 Capitaine Anthony Mwalushai moko kati ya FARDC pe akufaki. Bato basusu basato bakufi na bokono ya Ebola na zone ya santé ya Buchili elobi Organisation Mondiale ya Santé. OMS elobi ekomi bongo motango mitano ya baeba monani na bokono uto mobandi misato basili kokufa. Uto le 13 octobre moleki mangwele pe mabandi kopesama mingi penza na bae bazalaki zinga na babeli. Na Niger basoda misato bakufi na matumoli ya bajihadiste na butu ya dimanche pe lundi na poste ya police pembeni ya Ndelo na Burkina Faso. Basoda mibale bakufaki pe samonde bazwi mpota elobi moko ya bakonzi ya mboka ya Terra na oueste ya Niger. Colin Powell, general monene na kati ya armée américaine akufi lelo na bokono ya COVID-19. Azalaki na mbula tuku mwambe na minei.